Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Ozali lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com mpona kotalisa na bapepe congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te. Ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotambusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Tatango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandiko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandiko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino obomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo, lelo tokosalela bino analyse ya ndenge nini biso ba diaspora congolaise awa na Europe ndenge nini bakombata babanda kokosa biso mpe lokuta na bango ntango eyaka na makelele nyonso tu mpe bato ntango bamonaka ntango lokuta yango eyaka eningisaka mitema ya bato mpe balobi ete antuka solution kala te me na suka na yango mupepe na mupepe. Bandeko babolingo boyebi ete toyebisaka bino lokuta ntango eyaka epesaka bato nyonso motema likolo etutisaka mitema ya bato ondire ete solution ekopesa makala te me lokuta ntango eyaka wana etalisaka bato ete bazali koloba ete antuka tozwi solution me na suka na yango bandeko oyo ndenge bajeune balobaka yombo na yombo. Bandeko babolingo boyebi ete ndenge tokosama na poto ndenge bamakambo ebele eleka lelo tolobaki tokozala indifférent te na bino, il faut tosalela bino analyse ya balokuta nyonso ndenge eleka. Mpona yango bandeko babolingo lelo ekozala émission penza te o ndenge nini tokolobela bamakambo ndenge eleka tosala ubie tosala teme mobimba ya émission te. Lelo ezali kaka ndenge nazali kopesa bino titre boye mpe ntango nazali kotika mbala moko tozali kotiela bino baimage bino moko botala ndenge nini biso ba diaspora congolaise tobanda kokosama ti lelo mpe bamosusu bazali kokontinue kaka kokosama olie ndenge ezalaka ete bosalaka bastratégie na ndenge ete bokoki kokosa banguna na bino mpo boluka ndenge ya koganie bango me bango bakomi kokosa lisusu bato oyo bazali kokendele na bango na liti bandeko kokamwa tellement lokuta yango elekaki bandeko ntango mama Landu to maître Landu akendeki na Angleterre azalaka mpenza na confiance na makambo nyonso tu oyo bakombata bazalaki koloba. Bakombata bakotisi mama Landu meme na baje ya faux baje ya lokuta ya mabe bake koyebisa mama Landu mare yo ndenge ozali avocate ekozala malamu mingi yo osala kaka neti ke ofundaki Kabila okomaki bamikanda mpe procureur alobi boye bato basine bapétition banini mama Landu mpe akoti na baje wana
Mama Lando akanisaki ete liti yango ndenge eza kokende ndenge kaka bakombata bazalaki na stratégie oyo tosombi 25 000 tonnes okala te tokomi tokokende na dongo okala te tokokende na gembe na kala te boye. Mama Lando azalaki na confiance ete bato oyo bakozwa mboka kala te. Mpe Ngwanda akamati azali kobenga ye mpona kosolola. Ngwanda alobi ete vanda calme yo nde okozala procureur général de procureur de la république soki tozwi bokonzi. Mama Lando azalaki na confiance à 100% bandeko oyo ndenge balobaka ete baza kopesa o bapromese ya ndoto ya baba. Bandeko babolingo tellement Mama Lando azela aye komona ngai nakotikala boye te po ete bajeune garçon ya Londres basakani na esprit na ngai bakosikosi ngai bakombata oyo bapesi bato baespoir nzoka nde yaki makambo lokuta. Lelo oyo ndenge tozali koloba ete Mama Lando akanga nayebisaka ase replia na mamvula. Mama Lando ndenge azali boye ase replia na ye na kati ya leo aye komona ete bajeo bamasolo ya poto ezalaki na yango kaka bamasolo ya kolalisa. Ti tango Mama Lando aye komona na batongo mpe lisusu babandaki koloba bango nde bakombata bango nde boye bakomi na bango lisusu kolia bacorruption. Mama Lando alobi ezalaka boye te akangi bisaka zongi bandeko. Ebongo ba oyo balobaki ete o biso tozali bakombata toyokani tozali bato ya mabandi basuki na biso kokende kobota soki tokomi na Congo kuna na Kinshasa. Bandeko lelo soki oke na Londres kokuta ebele basuki esi ebota alors que bazalaki na promesse ete basuki na bango ekokende kobotela kuna na Kinshasa soki bazwi bokonzi. Tala nanu basuki yango pe eboti te bandeko. Lelo na Londres soki oke komona bato yango bakoma basuki ebota bandeko ya mutukutu koloba te. Ebongo na se ya banzoto na bango mibali ekoma zamba. Mpona nini po ete espoir tellement elekaki bavivaki ntango nyonso na makambo ya lokuta. Lelo oyo bamoni kimona meso Nzambe ya confondre bango bandeko. Yango na bandeko babolingo tokolakisa bino ndenge nini bato oyo babanda na lokuta bakosa bakanisaka ete kokosa na bango wana ekopesa bango solution. Me nzoka nde kokosa na bango wana bazali kokosa ezali kotinda ete bato ebele base degute système na bango mpe babandi kobaye bango mpe bato ebele balingi lisusu kolanda bango te. Bandeko babolingo lokuta wana ebandaki ebandi na Londres ebandi kokite ekoti Belgique ekoti France. Bandeko lelo bakombata nyonso tu bakoma na bango kaka bato ya lokuta bazali komikosa na kaka bango na bango. Elobi ata honorable Francis Kalombo na interview oyo asalaki epai ya messier epai ya journaliste oyo messier epai ya journaliste oyo bandeko tala kombo na ye ezali kokima Wechi epai ya journaliste oyo monsieur Wechi. Bandeko Francis Kalombo alobaki ete bakombata bamikosaka mpo basala kaka plaisir na bango moko. Donc Francis Kalombo ayebaki azalaki na raison mpe toye komona yango lelo bandeko tokosalela bino teme ya ndenge nini bato babanda kokosa. Bandeko kokosa na bango ekoma neti ya koluka. Kokosa na bango ekoma neti ondire bakata bango nzoloko ya kobwakela ondire ya kobwakela bandeko. Ondire tangu bato wana nyonso tu balobi ete tokei nsima ya papa Ngwanda le Terminator. Ngwanda penza kati bango banzoloko ondire maladi ya Ngwanda ya lokuta ekoti kati na bango nyonso. Jamais natikali komona meme combattant moko na poto azali koloba vérité. Bango nyonso tu bazali kaka contaminé na maladi ya lokuta. Lokola balobi ete Ngwanda amelisaki bango bakisi ya Ngwanda missile yango wana te bango nyonso tu bakoma na bango kaka bato bazali contaminé na maladi ya lokuta na lokuta. Bandeko babolingo
ngai lelo ndenge nazali koyebisa bino boyeba yango ete lelo tozali kosalela bino analyse mpe tozali kotiela bino babilili bokomona ndenge nini babanda kokosa uta ekala ti ndenge tokobanda kokende bokomona babilili ebongo boloba soki biso ntango bandeko na bino ya radio Zoomel 1000 ntango toyebisaka bino makambo soki tokosaka ou bien soki tolobaka ya solo lelo nde babilili nde moto ekolobela bino lelo nde babilili nde moto ekopesa bino réponse na oyo nyonso tu biso touti koloba po ete tobanda koloba banda kala bato bazali na lokuta ya somo bandeko me mingi bazalaki comprendre te me lelo mpe ebele bacomprendre bamibendi na bango me lelo bamosusu bazali kaka na kati na kolala pongi me bana ya bamobutiste oyo bazalaka na kati na pouvoir oyo baperda tu bango nde bazali kaka na kati na kwe na bango mpo ete bayebi ete bango bakoki kosupporte moto lokola le reis te mpo bayebi ndenge nini ye nde moto atia bango contre mire mpe babiloko oyo babotolanga bato mosusu oyo bazangaka bamoye na ntango ya deuxième république lelo lokola gouvernement ya lelo ezongiseli yango bakolo nango bango bakozwa lisusu bokonzi mpo baluka moye ya kobotola lisusu bato wana babia na bango ezali malamu te bandeko ntango tolobaka ete lokuta efutaka te po ete lokuta efutaka kaka lokuta nde yango tokolakisa bino lelo bomona bandeko ndenge nini bato oyo babanda kokosa mpe suka na yango bino nde balandi na bango bino nde bozalaki bato bolandaka bango bozwi nde déception jusqu'à ce que mama Landu aye kokanga bisaka na ye akei na ye na leo akei na ye alobi ete akoki kokontinue na baventure oyo te bandeko mama Landu amisambwisaki pamba bautilize mare ya batu vraiment mare aye kotala kaka alobi vraiment bato ya Londres bakotisaki nga mpenza na baje ya mabe lelo mare se replie na ye na mavula owo mare ake kopema na ye pepele eske Joseph Kabila akangi ye Joseph Kabila asali ye mabe non azali na ye mais avant topesa bino babilili na kotika nanu papa Roger ameka nanu mpe koloba mwa moke nsima bomona babilili botala ndenge tokosama mikolo na mikolo mpe nzambe alingi biso mingi lelo toyei kokomprendre bato oyo bazali na bango kaka bato ya lokuta kokosa na lolombo papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba bandeko babolingo kaka ndenge mama Rosalie auti koloba lelo tozali kosala analyse pona kotalisa ndenge nini ba série ya lokuta oyo bakosa ti lelo ezali ko continuer bandeko yangala tolobaki ete tosalela bino analyse wana botala soki bato oyo nde balingaki bamemela biso une vie meilleure na Congo to balingaki bamemela biso kaka système ya deuxième république bazalaki komema biso na ndenge ya bamensonge bakanisaki ete tokolanda bango na bamensonge na bango mpo bazwa mboka nzoka nde nzambe mpe alobi ete non stop akangeli bango bizibeli tala lelo ndenge bakomi kotelengana tala lelo ndenge bakomi na makambo ya kokosa lokola Mobutu amesa tolobaka yango ntango nyonso lokola Mobutu amesanisaki bango na vie ya facilité kozwa mbongo facilement awa na poto balingi kosala mosala te balingi kaka kokosa bato bandeko bakomi koya na système ya kokosa oboye bosigner ba pétition bandeko boza kosigner kaka ba pétition ngulu na kombo ya makambo ya lokuta nzoka nde bango bazali na besika na bango soki bazwi yango bake bakotisi bazwi bambongo mais bino bozali koyeba wana nyonso te lelo oyo bandeko babolingo tala lelo meme maître Landu mama Landu aye komona ete système ya bacombattant ezalaki na yango système ya mensonge bomoni ndenge replier na mavula po mona ete Joseph Kabila azali un démocrate un vrai démocrate mama Landu azongi boyoki oyo bakangi oyo batie na prison non po na nini parce que Joseph Kabila azali ko enseigner bino
la vraie démocratie, mais bino nde bo comprendre nanu te. Bino nde bozali na kati ya makambo ya kikuluna ya kosala n'importe quoi, mais Joseph Kabila azali ko enseigner bino sans que boyeba. Yango na tango oyo bandeko ba bolingo. Il faut boyeba yango te lelo tosaleli bino analyse pona kotalisa bino pona kozongisa susu bino na moment oyo ndenge nini ba makambo ba monisa bino ba kimona meso ba monisa bino ba lokuta oyo ba kosa bino yango biso toza kosala bino analyse po ete botala yango na babilili bomona ndenge nini bato bakosa bandeko atakutu bakosa me bakosa ka boyete lokuta na bango eleki pe matin nzete bandeko lokuta telme eleki bato baye kolemba babaye bango moko nde bamilukeli ba malédiction bango moko nde bamiloki bandeko moto moko aloki bango te bango moko bakombata nde bamiloki oyo ndenge bazali bana ya botutu bana ya libabe likolo ya lokuta na bango likolo ya bambongo ya bakongolo oyo ya pasi bazali kolia na ndenge ya kimoyibi ya poto bayebi teke bakongole mingi bayaki apo basalisa bafamille na bango bayebi teke ntango bakongole mingi bayaki ntango babetaka bakayu na bango bambongo bazwaka po basalisa bafamille na bango bayebi combien ndenge nini nzambe apambolaka bango siko bazali koya na masolo ya lokuta mpona kokosa oyo tokokende boye atokosala boye na Kongo atozwi mboka boye pe bakongole na bambongo na bango babande kosalisa bafamille na bango bandimi meme ko se sacrifier po ete batika bafamille na bango baboma bango nzala po bazwa bambongo na bapesa bino nzoka nde ezalaki bambongo ya lokuta oyo bino moko bozwaki yango po botyala mabenga lelo oyo soki moto ameki kotuna bino bambongo ya dongo ekenda api kotuna te soki kotuni omemi ngambo soki kotuni balobi oyo bakobeta yo soki kotuni balobi oyo ete ozali kolabo bandeko bomoni pona kotalisa bino bato oyo balobaki ete bango nde bakomemela biso une vie meilleure na kati ya Congo bandeko nzamba za monene yango wana nzamba ayebi pourquoi kamngeli bato oyo nzela akangeli bango nzela po ete bamona nzela te po ete ayebi ete mitema na bango ndenge ezali na banzi ete lelo tokosalela bino analyse bokomona vraiment na banzi bato mosusu na kosenga na bino bozala motema boyeba koyika mpiko bandeko bozala motema na mpiko bozala na courage po ete nayebi ete tango tokobanda koprojecte ba image ndenge nini kolakisa bino ndenge bakombata babanda kokosa bino ti lelo nayebi ke bamisusu bakoki kopike crise mais nasengi ete bopike crise te bozala na kati na koyika mpiko po ete ezali makambo esi ekomaki toza na moyen mosusu ya kosala te mais mama soki ozali pembeni ya mobali na yo oyebi ete mobali na yo apikaka crise zala pembeni na ye mpona kotala ye toujours kosurveille situation na ye po ete soki omoni ete amoni image moko ya makambo ndenge bakombata bakosa biso omoni deja mobali tolo ebandi koningana zwa ye deja memai na sali debe zwa éponge tia na mai ya pio banda ko tia ye na tolo po ete motema ekita po ete toyebi ete baimage oyo ekopesa bapapa mingi motema likolo mpe mingi bakozwa émotion mpe mingi bakozala na susi po ete bele basali badepense lokuta ya bakombatant ebelisi bato mosusu ba AVC po ete bapesaki bato bapromese oyo tokosala boye tokozwa boye soki tozwi mboka yo kozala boye yo kozala ministre na bapromese ya ngwanda lelo bato wana bamoni eloko te ebele lelo babeli baestomac bagastrite mpe bato mosusu ndenge tozali koloba boye ba AVC esali bango bakoti bandako mpo nini susi bandeko ezali mpasi mpe mawa mama ozali nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba bandeko babolingo na banzi ete bino moko bouti kolanda ndenge pe papa Roger alobi pe na sengi na bino bandeko tango ba image ko banda koleka esengeli na bino boyebi te soki oyebi ete papa ou bien mama moko abelaka problème akokaka kosupporte bashock te zala pembeni na ye po ete ba image oyo ya balokuta ya bakombata toyebi ete bato mosusu bakoki kopike lisusu bacrise mpe bakokweya soki bakanisi bambongo na bango babimisa bamona eloko te tosengi na bino bapapa tosengi na bino bamama yo bomitalana soki boyebi ete papa ou bien mama bino mibale bokokaka kosupporte bashock te tosengi na bino ete botala yango te boyebisa kaka na mwana landa po ete explike bino ndenge nini bakombata bazali kokosa bato po ete baimage oyo ekobelisa bato mingi estoma pe crise pe mitema mingi ekobabila po ete vraiment makambo bato bamonisi bato
ezali pasi pe mawa. Yango na tango oyo bandeko ba bolingo na tiki moma kitoko oyo bino moko bogomona ndenge nini lokuta ya bakombatant ndenge ebanda ti na ndenge tokomi lelo eloko moko emonana te kokosa na kokosa me lelo oyo bandeko bino moko bokozwa conclusion pe bosala analyse na oyo tokotiela bino pe bomiloba eske bokolanda kaka bato ya boye to bokozwa siko mayele toluka tosangana tokende kotonga mboka na biso po ete ntango bino bozali kolanda bato ya boye bango mpe bazali koprofite mpona kosala fortune nsima ya mikongo na bino me na nkombo ya Congo bino mpe bozali kokomprendre te bozali koyeba te po ete ntango Mobutu bazali kozwa mbongo facilement awa na poto balingi kosala mosala te bazali kokoka te po ete Mobutu amesanisaki bango mabe. Yango na moni ete na baparti politique bakomi na koinvente makambo oyo boye likambo boye bopesa bambongo banini nde bakomi kolela na systeme ya modele wana bato mingi bazali kokomprendre te. Pona yango na kosenga kuna na régie Papa Botamba tiela biso babilili bato batala na analyse oyo tosalelaki bango pona kolakisa ndenge nini bakombata babanda kokosa ti lelo bazali kokontinue kaka na kokosa ezali pasi pe mawa nde bato ya boye bolobi ete bakomemela biso une vie meilleure na kati ya Congo bomituna pe eyano na bino tokopesa bino bolanda nanu babilili oyo nde bokoyeba soki bato bazali bato penza bakomemela biso une vie meilleure na kati ya Congo to bazali koluka baintere na bango na nzela ya kombo ya bapeple mpona kokosa bato mosusu baservir bango mpo ete soki bakomi na Congo baluka basankampare lisusu na richesse ya Congo mpe bayiba malamu baimage s'il vous plaît Papa Botamba. Oh. Oui, bonjour le grand Sakara. Bonjour. Monsieur José Ngindou, dans la Hollande. La ligne là, tout n'a pas pour la position et la résistance au bazar pour la Congo. Quelle est les stratégies pour le bazar pour la progresser plus loin, peut-être dans un bref délai pour la conquérir ma territoire aussi, je parle de Bazali, petit Bazali. Ouais, merci pour la question. Au moins, stratégie ezali nini, stratégie ezali moko, et là on y se bandarana et bandeli. Si koyo, tous on a problème, il y a qu'à sécuriser, territoire oyo aussi déjà to conquérir yango lokola ba dongo ba libenge ba imese puis tozo ke na ba ville wana mususu amike mike il faut ko sécuriser place wana parce que yebi renfort moko essayer eza déjà sikoyo na kati ya gemena baza ko attaquer siko ba position ya ba troupe patriote alors yango baza ko repousser bango pona kwa avancé mais ezali eloko moko oyo tozali trop sûr parce que équipement oyo tozwa qui a 25 000 tonnes il y a on a biso ba oyo vraiment bazala qui impatient ya kozwa ba information vraie oyo ezoleka vraiment na ba média na biso moko il y a air de vérité ezala qui kaka stratégie parce que mon quelque part bato babanayi koluka koyeba exactement si makamango eza ya solo to eza ba théâtre beza ya lokuta yango tolingaki vraiment kokota na mozindo koyeba eloko nini banayi koleka na kati penza ya front alors biso to réaliser que ezali makambo moko ezali te ya ko dévoiler lisusu ba stratégie oyo ba combattant bazalaki nango parce que ba komaki na danger il y a des bombes, danger, na ba mine ou ba banayi ko implanter yango partout pour ba meka ko tia bango na ba difficulté yango et ça là qui de façon que ba stratégie vraiment qui a ko meka ko bomba ko filtrer un peu ba information mais auti kopesela biso masolo awa na plateau de la vérité alors eloko nini na retenir yango oyo na kopesa bino information na bato bozolanda biso na kati ya plateau de la vérité eloko liboso tokoloba boye tango masolo ya dongo ebandaki c'est vrai kanambe atindaki mwa bandeko na ye ya barwandais bakenda ko résister contre ba résistant
na kati ya dongo. C'est vrai que tant que bakomaki bakutaki bana mai bazaki vraiment organisé basakana ki na bango na ndema osakana te nombre bibembe ezalaki belé mais balingai koloba yango te babombaki information wana o tozo fungula bino le ça pour basi bakati kati yango alors balobi bike ebemala kwa bakata yango mutu po kabila mutabomaki ye abetaki masasi epi bakati kati ye alors mutu wana bakena en Afrique du Sud batongi yango na nzoto ki de façon kitango ekoya na kata Belgique bakamati mutu ya Armand Tungulu mais nzoto ezali ya mutu mususu bakota na kata cercle yango za bien coffré. Donc moi si na bana ba otala kaka elunga Armand Tungulu ba témoigner que oui ezali moi ba fungola lité ba belge ba non ndenge ezali boye moi to fungola ngo réalité ba produit eza na kati kuna ya tabinti alors elongi o yango te yango batika elonga pamba menzoto ya mutu mususu. Donc complicité on a moka ayeba ki yango moka ayeba ki yango tout bien yango ba bagine que non lokola ba combattant. Bandeko babolingo na banzi ete bino moko bouti kolanda pe mingi ya kolobeza te ngai mama ozali na tango oyo na tikeli bino sikoyo tan bino moko nde bobanda kosala analyse na makambo oyo nyonso toutili komonisa bino bobanda kotala soki bato oyo nde bino bozali koloba nde bakomemela biso une vie meilleure na kati ya Congo botala kaka ndenge bino moko bouti komona na babilili na kosala kutu bakommentaire te na tikeli bino moko bokanisa pe bino moko bomona eske bozali kaka bato oyo bokolanda kaka bato ya boye po ete bato ya boye bazali komema bato nde na esika ya molili olie bamema bato na esika ya mwinda me bazali kokotisa bato kaka na molili pe bazali kolia bino lisusu bambongo ndeko fungola miso pe zala mayele mbongo na yo salisa bandeko na yo na Congo tika kopesa yango na makambo ya bozoba po ete ekobota mbuma te ezali lokolo zali kobwaka mbongo na bisika bikauka pe ekobota eloko te salisa moto aza na Congo tango mosusu moto aza na Congo azali na pasi tango salisi ye alobi ete nzambe pambola moto wana nzambe akopambola yo me ozali kokamata mbongo na yo ozali kopesa na bato bakombata bato ya lokuta bazali kosenrichir na nsima ya mikongo na bino pe bazali koloba bamakambo ezali bongo te yebaka ete nzambe akomultiplier bambongo na bino te oyo bozali kopesa na bato ya boye pesa na famille na yo pesa tango mosusu na mwana quartier moko oyebi ete azali na sango moko abelaki ubi azali na problème tango akosengelo benediction epai ya nzambe yebaka ete nzambe akoresir nzambe akoreagir mais kokanisa teke nzambe akoreagir soki ozwi mbongo na yo obwaki yango epai ya bato oyo babengi bakombatant ndeko pasi na pasi ndenge baloba menga bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya Radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na banzi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bonde kozela na banzi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na banzi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na banzi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.